abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV. Mbote Baï Congo. Esprit toujours, merci pour la confiance, merci pour la fidélité, merci. Non, pas il y a ce mon amassine, Dans la terre père. Na Congo ya mon amuka Adida Lumumba pesa tikato kwa pema. Na oya biso mama yenda kusala kaete, kusala kusala malamu mama sala kabu, merci na yo pour la confiance, merci na nyonso. Manaka esprit toujours, elle manaka ya peuple. Tokolobela ka matali ya Congo, tokolobela matali nde matali o misolo insécurité. Na mboka Congo tokolobela nyonso. Pambate biso to ali ecclesia kati ya mboka, église au milieu du village. Na li moto la moté, li mutape FCCT. Na li pe mutu ya ensemble te. Tokosala beka musa na biso, olingi oleka etando ali polele. Lelo toyambi moko ya bana mboka moto maele ya makasi na mboka Congo oyo sangwese panzani mikili ya poto partout ba ko benga nga fiska bea bengela biso ya yo alo Peter Bopango honorable Peter Bompango mbote na pe boyi malamu na émission na biso mbote ndeko journaliste boni mboka boni santé makambo kota bolenge babo naza content mboka ezotambola ndenge tindami parce que tokambami na mokambi mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo aza na majorité moko écrasante et puis na pourcentage moko ya pesaki honneur mboka na biso Congo que c'est la première fois président république aleka na niveau ya hein topesi mbote azali na matondi na yo mama ya bana mama Denis kopesa mbote esprit toujours parce que ça manaka ya peuple Mon mboka honorable Peter to fumola masamu na biso na maeba ndeko akobeka ba mungu ekoleka balobete fiska be ya mokolo kamata mon mboka Peter otikela etante meka kokuma eko matio expert na matière ya fiscalité babi nungu na ngambo ya DGRK ouais bongo direction générale ya recettes ya ville Kinshasa recette ko sala malamu te misolo ekokota te est-ce que bako kamata misolo ko tana mabenga mbongo à l'état to pe ni yo en tant qu'expert na matière ya fiscalité maloba mboka yo meka ko sembola ba kongoma ba yoka merci beaucoup de journalistes bana Congo bana 26 provinces bana ville Kinshasa et ça honneur parce que tolobela mambi o etali recette ya ville province ya Kinshasa o to bengi yango DGRK direction générale des recettes de Kinshasa DGRK ezali régie financière o ezana autonomie provinciale tous on a des entités tous on a entités déconcentrées et puis entités de Mamboy parce que le Congo a haï o to bengi yango décentralisation. La décentralisation on a tous on a compétence il y a gouvernement central et puis tous on a compétence il y a ville et province. DGRK façon bazako mobiliser recettes eza yangote. Recettes mensuelles, recettes annuelles, trimestrielles na DGRK eza ko pesa ningi sa te que target o ekosunga pour que trésor ou caisse ya province ya Kinshasa etombwama. Tozali na taxe fiscale et non fiscale. Taxe fiscale ezali impôt et puis taxe non fiscale ezali ba taxe nyonso to futisaka na ba institution mosusu. To kei na secteur etali impôt. Na ménage o ezana Kinshasa awa na ngomba Kinshasa. Tozolo bela Kinshasa. Baza ko mobiliser o babengi IREL malamu te. Baza pe ko mobiliser o babengi impôt foncier te o to bengi mpako ya mabele malamu te. Mpako ya mabele pour que o futisa yango ezali mpako o etambolaka en connivence ya ko sensibiliser population. Kobenga ba chef de riz, kobenga ba chef de quartier, kobenga bandeko na biso ba bourgmestre, nde ko sangisa mayele pour que boye ba ko atteindre nombre des habitants au bazana quartier wana ou na avenue wana. Mais ndenge totalaka lolenge DGRK etambolaka
basalaka makambo likolo. Parce que autonomie provinciale, chaque province, il faut se consommer localement. Avant de être le gouvernement central, il faut d'abord mobiliser recettes pour les valablement provinciales. Tomboni lolenge gouverneur Nabiso, oyo toza presque na processus électoral, na pesi mboti na excellence le vice-gouverneur chez Koko Mulumba, si wana ngai pa na bana ya Congo, bana ya ville Kinshasa Mobimba, baba kisela mabondeli pour que ba aligner candidat gouverneur potentiel. Na kozongela yo, pamba. Mutu aza ko kamba DGRKT, mais je dois accuser le gouverneur a saleli o babengi connivence relation. Na DGRK, ce qui batia ki babengi ba au bout de relations politique, mais les lots, trésor public et provincial, la ville à Kinshasa et Tombouama. Recette qui bazo sala yango na Kinshasa ils amukie. Malgré chiffre réel tous en angote, mais peu on a zolo belayo que non. Baza ko mobiliser recette imabe. Na uti ko imposer bino pour ko expliquer makambo etali impôt. Impôt ezali taxe fiscale. Et la taxe c'est la taxe non fiscale. Pour vous dire c'est moi que non. Ndenge mwana mboka ngobila mbaka Gentini a salaki décision pour nommer DG, DGA, ba recevoir consort na ba ba contrôler na bango ba mobiliser recette mabe. Voilà c'est que baleki na e lisanga na e. Non bon, je ne tiens pas ba bengi ba affinité politique parce que toujours dans la politique na Congo, mutu moka yebi matière te ba pesi musala o ekoki na été. DGRK ebongeza l'entourer na ba expert pour que ba mobiliser recette parce que Kinshasa a walelo par exemple, toujours un problème d'urbanisation. Il fallait vivre à Kinshasa ba urbaniser yango. Mais Mbango wana ko président de la République te. Mbango wana il faut yeuta na DGRK pour que ça la misala autoza nango posa na kati ya ville à Kinshasa. Mais tant que bino bo mobiliser recette à proprement te. Est-ce que Mbango wana ko uta wapi? Mais balobi consommons local. Il faut tout se construire biso moko. Donc et ça les liens bande ko na biso na DGRK ezo bongate. DGRK 5 ba expert. Bana mayel. Oui non, je suis expert parce que na travail na ba régie. Na travail na ba régie non. Par la régie financière provinciale belé na utina équateur inspecteur directeur na kena mungala na travailler na kena tuapa donc je travaille on a passé target non na DGRK secteur ya impôt c'est rien irère on a to bengi impôt sur le revenu local combien de locataires au bataille d'identité na Kibanze na Masina na Sele na Mundu combien de locataires là où je fais parce que ça peut na cohésion fiscale non. Mais Mbango est dans la cité. Ce qui est matadiki bala combien des immeubles? Ils ont foutu na makambo etali irère ou impôt foncier. Mais on a Kinshasa bazo ko kate. Matondi na yo mwana mboka Peter Bompango bo banzi ete boko landa biso na bokebi nyonso na lili boso ya expert akoloba mingi ba terme tekini ba irel ba nini akosembolaka akotalisa yango. Mais to beta pe masolo olobi tout à l'heure ete losako na vice gouverneur oyo batia ko sala intérim mwana mboka Jekoko awa ba candidature déjà ba bandi ko tika ba gouverneur partout na ngumba Kinshasa pe bientôt to okina mapona mina assemblée provinciale ba ko voter wa ali bonto ayamba ko kamba ngumba Kinshasa IDPS selo ba rimer ndenge bande ba ko lo ba ete mwana mboka Jekoko ba ko boka moka ko swa atikala libela yo antake moko ya moto ya bwani ya maele ya Congo pe moto asimbi politique ya bilenge longoni ya bako betelo maboko libanda ya mboka ngai te bande ko libanda de bako kumisaka o ba beta ali moto ya bwani analyse na o par rapport na yango batika kande Jekoko tope bakamata ta bilenge musuko tia bango na kiti ya bokonzi. Merci beaucoup ndeko journaliste avara bana na pesi mbote na honorable Chimita na pesi mbote na meve kiala wana bato na zalaka na dengai na makanisi na pesi mbote na bogulaka etalo moto na pesi mbote le nouveau ministre la province Équateur et aménagement du territoire mwana mboka Peter Ngomo na pesi mbote na conseiller politique à chef de l'État maître Bokoba Kombela Dieu merci. Donc c'est ça. Merci beaucoup. Pour te dire c'est moi que non ndenge tozali awa IDPS c'est soit sali erreur que aboyi ko désigner Jekoko comme candidat gouverneur na bango ba sali erreur ba kozwate. Oui, je vous dis clairement parce que Jekoko ndenge azali wana azali fruit oyo ville à Kinshasa eza kozela
que je koko mulumba azala gouverneur pour que propriété est mon na Kinshasa. Non, non, non. Viens nanga gentil ngobila que je sali, asala ki musala na ye. Mais na ye biso na robi boye. Je koko uti ko sala intérim ya 8 jours. Mais na niveau ya que non, tala rompa wuleri. Natangela yo. Eza ebele tala 2 jours ya pamba, mayebimi. Ba jedo itamboli. Donc na maboko nanga, na yebisi mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ande ko na biso alimité. Tiama misu na yo na désignation ya gouverneur la ville ya Kinshasa. Ba ko sa hote bandeko ba diaspora ba uti poto bipe na bipe ba ko flatter hote. Benga mwana mboka Jekoko Mulumba azala candidat potentiel na biso ya union sacrée. Jekoko nde mutu ako transformer Kinshasa na goût obiso tolingi. Je salue ce soir mboka Jekoko Mulumba. Mais je vous dis non, Jekoko non, écoutez, les journalistes. Ce qui Jekoko a sali mabe. Je crois que non, tala tolo baka dati tel, yo sale le côté, mais pour na biso, na confiance on ngai Peter Nazana ngona, on dit makeno, au moins na travailler na Jekoko, que na travailler na batutu ba postule wana. Non, je vous dis ça clairement. Jekoko Mulumba, c'est la propriété de la ville de Kinshasa. C'est un homme intègre et il a la logique. Il faut travailler na Jekoko. Mais na kolando na bokebi, mon ambo honorable Peter. Awalelo Kotope bato ba okina ba kira salikolo ba ko sala politique ba ko ba été sur les plans géopolitiques moi te ali risque tata ekolo fati beton ali moluba ko kamata mokonze ngumba kisasa moluba ba kamata na ensemble kuna président toko ka nungu nuku boko bimisa su mo kambia banda ko ba kelimi be ko ensemble kuna moluba moi te ke boko boy kotope ma bande kongo ba ko suka wapi na bande ko Équateur façon ya travail ya mutu na mutu nde sala ka côte par ya par na yi. Je salue le ministre de l'Intérieur Peter Kazadi. Je salue aussi mon amboka Bemba Ngombo. Et je salue. Excellent Siliao. Le meilleur. Le super grand frère. Au monde de ça, awa. Géopolitique et union sacrée, ils ont 5 compétences. C'est la compétence qui peut donner quelqu'un le travail. J'admets. Ça quoi accepter tout travail là Jekoko parce que na compétence personnelle. Félix mon sapiment ko elongo la facilité. Chef de l'état est mon azala gouverneur, azala ministre, azala député, azala sénateur, azala locataire, azala babayer, azala tout non. Le pays ne peut pas penser cela. Mais on met les choses sur la table, nous voulons. Oh oui, Jekoko mérite ici à Kinshasa. Bana Kinshasa. Bino nyonso nazolo bino. Bo sala mabonde li pour soutenir candidature à Jekoko. Bakeli mibeko ya IDPS de kona biso Augustin Kabuya malgré bio comme informateur je vous salue bo aligné biso Jekoko candidat gouverneur de IDPS union sacrée bo même la biso ba aventurier terre nous voulons Jekoko dans notre ville de Kinshasa c'est que moi je vous dis propriétaire soso mboka Jekoko na yebi na ba tebeli na yebi été akutana na été mais na yebi so que non Jekoko mérite être notre gouverneur c'est ça ce que je vous dis pourquoi dimango. Merci na yo mwana mboka ko tenir ali mokonde akoma biete tata ekono meka bikota la liste ya soka taba ba biete mwana mboka Joko Mulumba kama takita bokunda kitata mais mana ni bokota c'est car raté to beta na mwana mboka honorable Peter akozonga pe to beta masolo ma matali pe lelo anome mwana mboka Augustin Kabuya na conseil informateur pour la majorité parlementaire dominée kamata kwa ba ouais il doit couper à Canada va vous gagner les dollars faisait des excellences il a pour ça sur le malade voilà ba te kupa ba message ba mais moi na mboka journaliste na kititi lo laka na ngai parce que to uti na eloko essentiel aux hommes et la mokonza mboka majorité na lingine bisa bilo bila moi na mboka Augustin Kabuya azana méritocratie donc il a la méritocratie mérite na ye nde sengi mokonza mboka anome comme et pas ya Kabuya c'est l'excellence Kabuya c'est la présence pe Kabuya za na ba qualité te ou quantité Kabuya mérite d'être l'informateur pour que même il a pas nommé Kabuya premier ministre na boya te oui nous tu pas liya ou ba nommé premier ministre na boya te nous tu pas Gilo Ndomboyo ba nommé premier ministre na boya te vous comprenez ce que je vous dis Kabuya mérite d'être informateur parce que Kabuya logique il n'y a pas rien que la vérité comme nous. On est dans la boue, la fratakate, la vérité. On dit la vérité, moi, Peter Bukalo, je vous parle de non cela. Kabuya mérite d'être l'informateur, c'est lui qui va identifier la majorité à l'Assemblée nationale.
ba mosusu basali ba coalition ya lokuta pour que même ma député mosusu. Mais n'a pas exemple. Non, je ne vais pas citer les noms des gens parce que vous avez les informations. D'autres sont cités ici. Après la coalition à lokuta. On a mis pas les pas nommé na primature. Mais Kabouya est introduit partout par parti, regroupement par regroupement. Dès que vous avez un regroupement intel, même en 19, puis sur taille, ça lui met une bourre de vous. Ah, vous avez battu. Congo est un mboka na biso. Mboka na yo. Biso to le protéger et ko ivre na Congo. Congo est un mboka na biso ba kinga banka ya ngote bisi mwana mboka Felix. Kinga lokola nga ana. Merci Nabakoroman, merci Nabadiaspora. Merci na espace kitoko. Nabande tebo ko na 4 kitoko ko ani na Fat Hotel vidéo et ko kama na mwana mboka l'entrepreneur Muyubu ko bande. Merci na DD Douglas K pour apporter ta studio na présenter na ibandila manaka bali ko la coalition la fondation Pastel de l'eau au Kamatalika. Donc, Aleka, Skabe Yamato, Yamela Biso, honorable leader, Bango, Ali Moutouabouane à Congo, Nani Alice Manayo, Alice de Congo, sur le Bélé, Koutoubaliba, Est, Koutoubaba réfugié, Singabadoméa, Makasi, Ilamba, Financement, Nani Alice de Koufacha, Morengayo, Kamilisi, Batunayo, Eneo Sacré. Ya Kabuya, merci Nayo, ya Guilherme, merci Baïs Manayo, Openani, Kachaki, pour soutenir Bandeko, Bako, soutenir Uganda Est et Uganda. Merci beaucoup de vos journalistes. Avant le banane, on a soutenu pour la bande de la vie. Pour la bande de l'Est, que l'air américain est fait parce que les ont l'air pour la pays. Et puis les a des dénouements parce que le pays est déjà agressé. 100 francs au tour. Le bon qui peut aller à la bande. Você não pensa mais em isso? Você está na minha fala eu, ele fala eu, eu olhar na banda do bazar no passo. A minha que eu peguei na bicho exatamente na guerra, a este eu já disse na banda do Sawa. Na iniciativa ya mwana mboka pekee kwa Chilombo, sengi biso ba congolais ko za kubote ko za la yubu, ko za la congolais engagé ko na bongo ko na sécurité et que toi biso. Dès que na ya on a créé une plateforme unité nationale pour le secours humanitaire. L'unité nationale pour le secours humanitaire est créée pour défendre les conditions de la Congo pour les bases touchées. Et ça seulement pour la gomaté. Ce qui est en bande à la Congo centrale n'a pas de na Kwilu, pas une dôme. Sans coup, voilà, pas. Je salue excellence. Il m'a fait le numéro. Non, c'est la maman, non? Non, c'est la maman. Non. Merci beaucoup. Quand je suis habitué d'amis, les gens qui sont ça va ONG, la fondation, la structure nationale et internationale. Il n'y a pas de défendre et de souga, de la mission et de la commune en partie, la Est, la République de Congo. Là, il y a mon avocat, honorable Peter Bokango, qui a engagé et déterminé. Il y a mobiliser les institutions publiques de l'État, les institutions privées, les personnes morales et physiques, pour que les gens soient si la guerre est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo la conduite, premier ministre Sama Lukonde, ministre de Défense, Jean-Pierre Bemba, le chef d'état-major, Issa Chiwewe, et la fondateur il y a coalition wana INPH ils allaient juste pour défendre l'intérêt humanitaire du peuple congolais. Ils allaient ba réfugiés au bakuta na pays mususu. Ils allaient guerre ils allaient na pays na biso. Et si quand nyonso guerre toucha to consister ba ndeko. Ndenge président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo wana. Mama na biso Denise Yankero. Mama ya Yambo ya Congo. Bande ko nanga yo ya basi nde na omona honorable Wivini Moleka. Ba mama Carola Gitu. Ozola nanga yi. Ba mama na biso Deborah Lwando. Ozola ba mama na biso Thérèse Olenga.
Ba mano biso Mado Boloko, moi ça gouverneur Bobo Boloko na Mbandaka. Hein? Donc bah ça tu as blagué. Maman na biso ngalu la muzitu. Moi ça excellence muzitu. Ma mère wana data ko tout na bango que on a problème. Je salue honorable Mireille Zembou. Donc aza moko oyo tozana bango. Maman Mireille donc député moko ya makasi malgré chance ezalaki côté na yete Zamba zala na ye. Denika di maye moto organiser ba élection. Pour bimisa mbongo na ye pour tout soutenir bando kwa ça oboya pone. Parce que azana pour ça que no pouvoir oya bimisa ki président de la République et joie sens per rien à fonctionnement pour question bande ko na biso. Donc l'unité est la mère des causes. Toza awa na yen pêche lelo toza na réunion extraordinaire oyo ko senga to ba membre ya ba province nyonso ba kozala na ba comité to beleli ba oni nyonso ba sibel ba fondation ba yokota pa ba adhérer pa na biso massivement ba légaliser parce que le na Congo comment ozali na document nyonso je peux na koki ko présenter ba document nyonso je prends l'exemple regarde un peu le journaliste ça c'est une coalition existait déjà ozoma na siko tozana ati notalie tozana fononande parce que fononande ezali preuve o etindi que na ba bazui personnalité juridique ya coalition na biso donc biso nde toza awa toza batu ya gauche droite toza bana Congo to défendre Congo parce que za mboka na biso biso to na mboka mosuta mboka na biso za Congo OK na pesi mbote na Fani Tshisekedi na pesi mbote na leki na ngai ndeko na ngai Anthony Tshisekedi le fils du père donc là on ne peut pas oublier. Je salue les grands journalistes. Adida. Mais mon akabwana yo bande ko tuna wapi plan d'action no za koma action ko banda wapi parce que le biwa tout aller bon réunion moko malelo action ko banda calendrier na bino programme na bino na kati. Merci beaucoup mon mboka journaliste ndeko na ngai ozamba ko ya ba congolais o bazo ça la fierté pour que Congo ait avancé. Merci. Bana Congo. Ici le laga pona ko belela mbela na bande ko ngai nyoso ya Congo. Papa ba mama na yebi ko zana misolo. Bande ko na biso baza ko souffrir na est. La guerre moko inconscience ya Rwanda na ba intérêt moratoire ya ba politicien. Biso to kota kuna te. Merci. Souci na biso zali to sunga bande ko na biso. To ko mobiliser ba fonds auprès ya ba partenaire auprès ya ba homme d'agnos auprès ya ba député au bazan assemblée nationale parce que guerre wana etali a très bientôt bango bazala ba législateur au ba voter biso donc bon de la délégation déjà ils a bien établi ils a bien proposé ils ont juste réunion à l'élo ce que Siri bandi ko mobiliser à fond mais au cinq ba partenaire pour la mamukulaga Justin Kabula après si moi de Jean-Claude de l'état de wana parti oyo ça la qualité oui après si moi de na bobo le ko ulumbu de donner le gouverneur bien donc yebe ayo ka kate ma passe alors ça là après si moi de kulutu na ngai en crash bongo et je salue les paya parce que c'est capable d'être établi et n'a j'ai tenu le malgré à voilà, la base était dans la Kibongo, honorable Peter Bompango, et à président après à structure qui a voulu battre tout à l'heure, pas comme ça, et puis numéro à contact des apports dans le direct, peut-être à des bonsoirs, en faisant bonsoir, mais pas bien à biso, bien avec un peu au moko, on va dire pas bien à biso, numéro à. Merci beaucoup, Bana Congo, Bana 26 province, Bana ville à Kinshasa, Batoto ya Goma, Batoto ya Katanga, biso nyonso toza mutuma. Le Congo est aux Alaïni et individu. Sans posant l'esprit à marcanisation, il y a aussi une. Sans qu'on doit atteindre honorable Peter Lumpango, la coalition de pêche. Donc, la coalition de l'unité nationale pour le secours humanitaire, vous pouvez la vision plus de 43, 97, 14, 19, 890. Je salue Kouloutou, André Swing et Vincent Ngo. Et puis, dans notre sur le bouquet de Katou, je le salue. Batondi dayo mwana mboka merci na batete bouti kolanda na boke binyonso manaka na bino esprit toujours bande konoso bakomela kibiso matondi na kulutu manga le vice gouverneur ya Nord Kivu et puis bientôt tout le monde pour l'état kulutu général Ekuka na batete
French loi oya kuna kalate pour cette sortie comme a dit président après cette invitation tout à l'heure à comme on a qui banda bien nous a invité la délégation au kotambolana structure na mobimba pour la image pour la sabino qui mela metaki monsieur Botita qui comme qui fait sali musala TV dans radio. Merci na maman unité nationale ni comment on venga Congo femme selon le cœur de Dieu maman Sarah Kabou. Merci na yo le libo pour soutenir biso soutien na yo zambaza na yo matondi na mona boka. Dieu merci Limonekene, merci na Dieu merci Limonekene. Un grand merci na Patrick Wena bande bonoso ya Congo ba diaspora libanda ya boka na bete ko la nabiki bobenga bokomela biso matondi na wazala ki pena simatini la rédaction ya manaka kitoko esprit toujours Alida Lumumba réalisateur patron RS Matotemba sima kimi ankolo e ya mabuto ya bino ya kibomo manaka na bino esprit toujours. Que j'ai toléré, cela n'a pas suffi. Papa, Simba Siko, Yamana Moumoume Kwana, Yamana Moumoume Kwana. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV.